mosusu balobi akutaki yo afagandeli nde asalaka arrêt cardiaque. Alors makambo ya bambongo wana je préfère pas que la brine otie yango maloba otiaka ombongo bapesa mpona bana nayebi ke boye na balarme de crocodile kolela. C'est comme si moto atanga azalaki na vie bozalaki na relation malamu. Botika Jani bino artiste nyonso boyaka na poto wana botika Jani azosouffrir. Ve na bino ya comédien, ve na bino artiste ya comédien obenga Mobutu azalaki kosouffrir na ndako azalaki wana. Mutu moko ele ata conseil te, mutu ele ata proposition te ke venga pe na kanda nango bete bobeta betezo kala to kabola ou soit ve petit moko pe aza ogozo pe boye petit moko akala tia mundele ya français aza boye bani makambo mutu moko na idée wana te. Mais aujourd'hui boye bozo la biso na internet ko boye bolo la biso ba ma misu na bino. Et aujourd'hui bozo la kisa ko bolinga ki Janifa. Eza mawa pour na bino ba artiste et comédien. Eza mawa pour na bino ba théâtre ba ta maboke. Mawa na bino par rapport à bozana bolingote entre vous. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Jeune moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba mimte. Salande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Vous êtes tellement connectés aux États-Unis, en France, en Belgique. Bozali na kati ya Pologne, boza na Afrique du Sud, boza partout, bota la biso, boza tellement ébélé, ou peut sa biso confiance, bota la biso à chaque moment. Bon pour nous vraiment Kin France Télévision pour être informé en temps réel, mesdames et messieurs, Kimia Evanda, Omabota Mwabino, Eza Wabino, Moto Atona Kibonzambe, l'homme qui Motona Kintswamina, Yannick Wenge Motona Kibonzambe, Kibontswamina, Katina Kolo, mesdames et messieurs. Tout peux nous merci pe confiance au beau pe sa biso en tout cas Nzambe akopambola bino mingi parce que vous allez soutenir biso na kolanda ba vidéo na biso zali kokota na kati ya Kin France Télévision ezambala liboso ota la vidéo na biso na sur la remise s'abonner cliquez wana soki o cliquer sur ngonga notification en tout cas do kozo la vidéo musu ça la biso tout permettre tout améliorer musala na biso tout tambola tout peut sabino vraiment information ndenge elongo bani. Mesdames et messieurs, lelo toye lisusu poto sola sur makambo ya Janifa ya ndenge kornaye ezozonga Kinshasa déjà bientôt tomoni Mama Denise Nyageru a chaki mbongo Angers gouvernement et mbongo pona kozonga ya kor ya ndeko na biso papa na biso Janifa ya ekozonga na Kinshasa ba okundaye na Kinshasa tokomona ndenge tokozala wana pona kozwa ba image kolakisa bino ndenge ba makambo koleka. En tout cas merci beaucoup na maman Olive Lembe passé maman Denise Nyageru pardon. Merci beaucoup à maman Denise par rapport à ndenge oyoka kimbela na biso ba journaliste ba chroniqueur o tolelaki pona bozongi ya nzoto ya papa na biso Janifa ya uta kutika biso na France to senga vraiment maman Denise yokela biso mawa en tout cas ko raison nga po balela Jani par rapport à musala oyo à salaki munakati ya théâtre congolais par rapport à musala na ye ndenge zalaki to senga vraiment maman Denise Chamaboko tolelaki pe pas maman Olive Lembe parce que maman théâtre za na yepi toye à ce projet qui mingi na ko aider ba artiste et comédien tolela ki mingi pas maman Olive mais to moni maman Denise Zabiso maman Mokonzi acte sali en tout cas et sali malamu mingi.
Mesdames et messieurs, naye ba Congolais to pe ba comédien bozala na bolingo entre vous. Ba comédien bozala na bolingo te, ba comédien bomilinga na kati. Bokoya soki matanga ezali boye na ba manette ya minene ya noir, bolati ba noir ya ngona lezola kisa kimote mandenge za mbindo, mote ba artiste comédien eza mbindo makasi bazanga na bolingo te entre vous. Chers téléspectateurs, Jani Faya na kati ya ndako ya la Brine a souffri makasi. La Brine azaki pe artiste alors ça la pe théâtre à l'époque. Et na habité so ina poto pe so wanda sala mais na habité dans ça théâtre na Congo, il sous pas so ngade na so inani. So mettre pas ibilo mo bongo. Azaka ko ça théâtre na zo soye na minute yo take azano artiste comédienne. Bozana bolingote bino ba artiste bino bato maboke bato bosala ka théâtre bozana bolingote comment na bino boye kolela Jani Faya bolati ba veste ba noir bolati ba noir bolati ba manette ba noir ezola kisa motema na bino ndenge ezalaka Jani a souffert makasi bato alobi pourquoi Jani azonga ki na ndako wana lisusu pourquoi parce que tango babwaka ke biloko libanda to mona ki ba vidéo bani pourquoi Jani akele ko bondela lisusu azonga na ndako wana. Mesdames et messieurs, nata wana Jani banda ko souffrir makasi ko mona elongi ya Jani na ba vidéo la Brine banda ko salisa ye bo mona ke non c'est comme si ça ne va pas au moins muto il n'est pas erré et le comédien vous avez qui wana ba comédien bozalaki wana komona artiste na bino comédien bazoni okola na palais ni a souffrance place okola les ate azongi ko senga pardon. Mais là je me sais boyebi makambo Jani amonaki tango ya ko senga pardon azonga na ndako wana. Chers téléspectateurs, après ko bengana Jani la Brine ebe kazana moi mobali na ye moi petit mo razu pour soulagement pour moi c'est-à-dire moi soulagement. La Brine a que azu déjà mobali yango créé là Jani Faya mu comprendre bengana na ndaku. Mesdames et messieurs, après ko bengana Jani na ndaku la Brine a komaka na zemi ya mwana mobali wana na tanga komo na été pour na kufula ya na yeli ya wana yeli été mais aza parmi batoyo basali ke lelo Jani Faya kota mabele. Mesdames et messieurs, azalaki pe na relaxation mobali wana bayebana kina Jani Faya petit mo confia Jani Faya kolongwa ya Jani Faya na ndaku wana ye même ndaku même mbetu mwana wana ayaka wana atie la Brine zemi baye kobota mwana. Chers téléspectateurs, retour ya Jani Faya na ndaku wana oyo Jani Faya monaki. Mesdames et messieurs, ezaka liwa soki ezaki liwa te que Jani Faya avandi na télévision a expliqué biso makambo yo amonaki na retour na ndaku la Brine. Naza sûr que misusu na ebité misusu ba osala ba crise, misusu ba osala ba tension. Nini ya mabe oyo Jani Faya amoni na kati ya ndako la Brine te. Mwana wana confirma ki kaza mobali ya la Brine. Baboti na mwana. Et retour ya Jani Faya tango zo mona tikaka mwasi na bana soki misatu. Ayo kuta mwana komi 4, soki balé je crois kuta komi 3. Mwana moka botami. Et mutaboti sipe mwasi na nga oyo eza petit moko boye oyo tozalaki na ye petit moko confiance donc nga babengani nga na ndako mpona ye po ya botisa mwasi na nga Jani Faya ozala nde nini. Mesdames et messieurs, na ye wana pesa mutu foti te na ye na lakisa kolobena lobela ba comédien bozala na bolingo entre vous parce que lelo soki Jani Faya azonga ina ndaku wana la Brine te parce que parfois aujourd'hui akoya kobungisa molimo na été. Soki lelo Jani Faya azonga kina ndaku wana ya la Brine te parce que parfois aujourd'hui azana invite ozobeta masolo mususu. Et parce que vous les Congolais, vous les artistes comédiens, bozaka na bolingo entre vous te bolingo sepela, so mundo souffre zo sepela. Soki mundo souffre sepela, mais soki matanga mutu boye ko la kisabiso lokola bino ozala na bolingo entre vous. Boye na ba larme de crocodile kolela,
c'est comme si moto atangazaki na vie bozaki na relation malamu. Botika Jani bino artiste so boka na poto wana, botika Jani zo souffrir. Vera bino ya comédien, vera bino artiste comédien obenga Mobutu, azali ko souffrir na ndako azalaki wana. Mutu boka ile ata conseil te, mutu boka ile ata proposition te que venga pe na kanda. Zo kanda nga beta bobeta betozo kala to kabola, ou soit ve petit mo pa za gozo pe boye. Petit mo akala tsa mundele ya français za boye bani makam mutu mo na idée wana te. Mais aujourd'hui boye, bozo la biso na internet, ko boye bolo ka biso ba ma misu na bino. Et aujourd'hui, bozo la qui s'allume à bolinga qui Jani Fire. Ils ont mawa pour la bino artiste et comédien. Ils ont mawa pour la bino bato théâtre bata maboke. Mawa na bino par rapport à boza na bolingote entre vous. Bolinga na kate entre bino ba comédien. Bolinga kaka muninga soka zu problème boye ko la kisabiso bilamba na bino boye ko la kisabiso ba bituka na bino bosomba boye ko la kisabiso ndenge bola tikitoko. Mesdames et messieurs, auparavant makambo ezaki te na théâtre lelo ba génération lelo boye bo BBC théâtre à Congo. Bo BBC libiso théâtre ya Congo. Natanga bangwa c'est pas le cas na tango ya ba mettre pas ezaki boté na tango ba mbalio sombo vena ngai Freddy na tango na bongo mambo ezalaki te ki moteur mabe o ezalaki te ba mama linga na tango ba lipati ba groupe salongo ba makambo ezalaka te. Et aujourd'hui, génération à théâtre, et y a qui monte ma bé, et y a qui m'a sous la vie de l'un des boss à la Congo. Combien de fois empoisonné, 7 fois empoisonné, bamba sous Kolobate, mesdames et messieurs. Maman est pela kuna bamba sous ma colonie, c'est poli la bamba sous. Pourquoi qui monte ma bé artiste comédien? Alingi Mouninga na a l'écarté, Mouninga na a joué trop té. Alingi Mouninga na a l'acteur principal té. Alingi Mouninga na a tamona mutu kamala muté. Mouninga na a sa ba contracté. Mba soueza pembe ni na poison. Bato théâtre. Bato mité mali kundu. Bato mabe. Bomi théâtre mbo na biso Congo. Bato théâtre bato mabe. Et ça yo zaki na relation la mona na Jani Fire. Na tala interview moko Jani Fire zo loba. Ça yo bino na Jani na ça bozaki na relation la muté. Et aujourd'hui, on a qui patron le bar, on a président artiste comédien, ni aussi au salon à théâtre. Ça est toujours Naza président artiste comédien, patron artiste comédien, au salon là bas tu as théâtre nini. De l'autre côté, bah ta théâtre bah au bah pauvre, bah au matanga na bango ba kotizaka mbongo ba matanga artiste comédien. Toi le président, tu prétends être président des artistes comédiens, nini yango au sala. Au sein de la bango nini. De l'autre côté, mesdames et messieurs, et ça passe ming. Na kozonga et pas ya la brine. La brine à la il faut m'appeler ça un bongo avant corps et zone à Kinshasa parce que batu ba kotize mbongo Maman Denise a tinda mbongo belé pour bazongisa corps ya Jani na Kinshasa to mona ki mutumo na poto na pesa ki $10,000 $10,000 euros pour na contribuer na corps ya Jani Fire à Kinshasa et la brine à lobby avant corps raison à Kinshasa yé a co-signé te sur un compte ya bana na été. Mesdames et messieurs, oh, comme Mbongo, la brine a lobby, il n'y a pas lobby fois Mbongo. Mais la brine, on a un conseil, tika, kocha, maramu ya Mbongo, parce que mon kilmo mababi, que ceux qui diana koufi na choc na yo. Mais sous ba lobby, mobile na beta ki bota na mutu, mais sous ba lobby, akuta kiyo afragan de li, nde asala arrêt cardiaque. Alors, makamu ya ba Mbongo, wana, je préfère pas que la brine oche ango maloba ochaka ombongo bapesa pona banana ebike banana yo bazana kati wana yo senga fomo eloko ezala mais moi na préféré que makambo mbongo occuper ango te parce que réputation na ozana nda mabe na minute yo bato a théâtre ba yinio bato ba yinio mokili mobimba e yinio parce que tango zo bengana jani na ndaku osalaka vidéo ya kofinga ye ya koboka na ndaku mais tango ozongisa ke na ndaku to mona vidéo te. Alors la brine tika
kocha mbongo ya Mama Denise Motema. Mbongo ya Mama Denise atindi pona repatriement ya corps ya Jani Faya na Kinshasa, yo kocha la ngo Motema te. Voilà, mesdames et messieurs. Ata Mama Pierrette abenga ngai bisa ngai que papa Yannick nengo sala mission bongo yebisa la brine akipe makambo bambongo wana te pone kolo na biso soka zo continuer ko kipe makambo bambongo wana o ko yela ye akoyeba te liwa jani eza liwa moko ya pasi parce que to satandaki na ngote que papa biso jani akotika biso tongo bongo ezalaki pasi mingi. Je crois c'est ça qui comédien moko te ata ba musicien malgré ba musicien bazo beta li solo liwa ya Jani Kara to moni ata musicien moko te a posté ata na statut na ye musicien moko te na la télévision le belong bango baza business ba polémique na bango c'est ça congolais to moni Mr Ibu akufi aza comédien na Nigeria mais to moni bandeko ya mboka na ye d'artiste musicien ba accompagner ko tchana ba statut ko commenter ko loba ko lela mutu lokola Jani na o nyoso sana tete interpréter la biso ba mobutu interpréter ba papa Wemba ba musicien belé interpréter pe ba sala ba honora ba musicien belé par rapport à ba album na bango tango zo bima. Mais aujourd'hui les musiciens bobeti Kara lokola boyebi Jani Fayate Ekufelite parce que ça nango makambu Jani Fayate biso de yasa kei bino ba musicien botika la ni bende beaucoup faté y a pas de problème. Tout c'est là encore il y a papa biso Jani so na Kinshasa en tout cas to kozala wana pona ko pesa bino ba information ko accepter ba vidéo ndenge makambo wana ko leka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci na confiance na bino pe fidélité botala biso ebele na pesi mbote na le boss Yanini Akibasa. Yanini Akibasa na kati États-Unis donc ye asala malamu avec fondation ya malamu ko ya Kinshasa ko na Kinshasa pona ko sunga bana o bazanga tina bana babwaka ma bandundu ba trisomie ba tout oyo bazanga tina wana fondation zo pona bango pona ko soutenir bango da ka ko bakisa mo MPS moko na kati ya vision ya chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci beaucoup na fala wote l'artiste musicien oyo aso beta musique kitoko l'artiste musicien oyo aso sala musala kitoko ba do CP na musala na ye a beti ba musique donc ya bien zape na studio bientôt là aso bimisa single moko des chansons oyo akoyembela wana nabite so mutasa pesi déjà mbonga so minze muma jeune wana zo mamala mubeta file ya wote na kata YouTube bolanda ye mbosa bota nenga zo sa musique na ye ya vraiment aye vraiment sentir que non aye na baki Fabrigas aye na baki aye sangisi singize baki hérité na kati baki fali baki faire repé na kati wana. En tout cas merci beaucoup à toi l'artiste en tout cas musala na yo et salama kitoko wapi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ezaki mbala liboso autant l'émission na biso place ba comment s'abonner cliquez wana place si oyo ba comment s'abonner cliquez au moins bango bimamisa to cliquer ngo et ko sa mara mingo zaki bele autant la biso. Merci beaucoup à toi le trésor Malem Mobutu et merci beaucoup encore na maître Jigoro ah oloba ki o raté maître Jigoro na peso mbote. Merci beaucoup na Daniela Bila Mwasi Nzambe super bon na peso mbote DJ Chef Adizoele na peso mbote na bato ebele botala rabiso boza tellement ebele na monde entier. Merci beaucoup na masalanga Selenge Fashion pourquoi pas Hervé Kimbadi parmi les restes. Merci beaucoup na le boss le président Joe Kasai cérémonie. Merci beaucoup encore na le président Momen Moleka Nkolon Tuku bozaki tellement ebele botala ke mission na biso oyo wabino Yannick Wenge moto na kintswamina sali moto tona ki bonzambe na ki sengo ya oyo ba ke bozaki tellement ebele soko partager mission oyo ko sala malamu avant partager au aimer soko zo sabuna na nte o cliquer place ba comment s'abonner wana o ko sala mobimba na kata chaîne na biso na vidéo oyo ko ya tire de kimia evanda o maboto mobino. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien
Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba mine te. Mosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge Bé. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne au monde, Master Mobo Salane, émission Togo. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Kin France Télévision nde makambo. Mosala nde makambo.